Bonjour, bonsoir, ça dépend R et Kokoute la bino, cuisine Yannick aye. Cuisine Yannick a kapamba te na banda kuna bino bisika besoin misoki cuisine Yannick TV aye c'est que likambu eye. Cuisine Yannick aye. Balobi maman de 3, maman de 3G quoi, maman de 3 garçons, azo sala toujours musala na ndenge amesana kosala. Bon moni na ba image wana bozo mona na ba video na biso eza grâce tembo passeport rouge retourne na Kinshasa balobi oyo aningisi Europe mobima na kati ya Belgique partout eyokani pe gangi siko grâce tembo alobi non nga na ki nga kotikala na Belgique te na ki nga kaka vacances na tour ya makamu na nga ekomi na moment nazozonga mboka na nga yango cuisine Yannick TV alobi non pourquoi pas na lakisa ba abonné na nga pourquoi pas na lakisa ba vrai na nga batala retour ya grâce tembo na kati ya Kinshasa azo préparer toujours kosomba ba shopping yebi kana ba shopping na bilo mo boyebi shopping tokenda osomba mwa ba bilamba na biso nde to mesana azonga na ngona kin talaka muta ute poto ba vrai na nga bokota Grâce tembo na kati ya kin kwa azongaki le 19 septembre na Kinshasa na mboka na biso azongaki na ye parce que ayaki mission de service ayaki na boulot botalaka muto yeni musala na ye asisi contrat na ye leki bien ba séjourner na kati ya Belgique encore repassé nango bien azongi na ye pe na kimia grâce tembo azosala toujours musala na ye passeport rouge nde makambu ekotaka partout sans frontière. Grâce tembo en tout cas cuisine Yannick TV alobaka na ye malamu ya bato. Cuisine Yannick TV afingaka na ye te. Cuisine Yannick TV alobaka na ye kaka malamu ya bato. Apesaka kaka ba conseil. En tout cas grâce tembo ndenge oyaki Belgique bien, ozongi pe na kino komi bien, tolobi gloire à Dieu, nzambe aza malamu parce que mutaza maître ya temps ya tout quoi. En tout cas topese kaka ba merci. Ba vrai na nga bo commenter, bo partager vidéo, bo aimer bo tcha ba cœur cuisine Yannick TV alela ne ba cœur. Ba vrai na nga bo fongola ba télé s'il vous plaît, bo fongola ba ordinateur, bo fongola ba portable, bo landa vidéo e bandeli tusuka bo landa ngo très bien. Bino moko boko sepela. Tout le temps na lobaka bo lala cuisine Yannick alalaka te cuisine Yannick TV azo veiller pona ba vrai pona ba abonné na nga ba oya nga famille quoi musala vraiment ezo salama toujours tout le temps ba information ya bien quoi eza na kati ya chaîne na cuisine Yannick TV nde solution bokota bon partager ceux qui peuvent nous s'abonner s'il vous plaît aujourd'hui grâce à côté la chaîne à cuisine Yannick TV et kozala bien okende ko s'abonner na place ya rouge wana au toucher kaka en tout cas pour recevoir encore des émissions super bien na kati ya cuisine Yannick TV afinga kate asala kaka be émission ya kitoko na kitoko bino moko bokota bolanda vidéo e bandeli tisuka boko sepela grâce tembo passeport rouge en tout cas to sepeli ya trop komona vraiment que ba bon séjour na opasaki na kati ya Belgique malgré ilobamaki eyokanaki egangaki mais olobi ke te na ki boulot ekomi tana zonga ozongi pe na kini na calme en tout cas tokumisika nzambe nzala na okaka yo continuer toujours ba misala na ba fondation na yo ba projet na yo nzambe vraiment lola soutenir yo apambolo okende toujours liboso parce que tozo mona vraiment musala ezo salama côté bana ba orphelin bana ba veuve ba tozana ozo soutenir bango nzamba lola apambola yo na tous les domaines o continuer toujours ko sala bolamu nzamba ko pambola o mofuti malamu na sa moi oyo grâce tembo eza na oka Seigneur ba vrai na bokota bolanda émission yo grâce tembo na kati ya Kinshasa azongi na ye parce que voyage na ba séjour na ye pasaki kitoko azongi na ye cuisine Yannick abi pourquoi pas na bomba
na okobomba te fona lakisa baboni na nga parce que na osala mosala mpona bino mo boza wana boyebi ke cuisine ya Niki TV soki oki information azalaka toujours en ligne quoi mpona affiche bamona tiana mpo bandeko na nga bomona kosala vraiment bien tosala toujours mosala na biso ndenge kaka tomesana na biso kosala oyo naopesa sikoyo bambote kwa bambote ka na bandeko na nga bamama nyonso natangi na nga koma moko te parceke boza ebele tellement boza ebele so na bino bandotanga bakombo bamama tolali so na bino bandotanga bakombo bapapa tolali ababone na nga tolali naopesa ka baremerciement na bamama nyonso na bapapa nyonso oyo bazwaka grâce ya kotala chaîne ya cuisine ya Niki TV oyo bavandaka même 40 minutes 30 minutes mpona kolanda émission na ngai en tout cas nazopesa vraiment merci au fond du mon cœur mpona koloba merci bofutaka ba wifi na bino bacourant na bino bosalela bamega par-ci par-là bozolanda émission na nga bozokommente bozoloba natangaka bacommentaire wana en tout cas ezosala nga vraiment bien avancé lisusu baremarque na bino naza na besoin nango bacommentaire na bino naza na posta nango naza wana mosusu naza na BRR so bomoni BRR nanga bokoma il s'agit kobenga bosenga numéro bobenga bosala vraiment ke cuisine ya Niki ekende toujours liboso na liboso tozana tozosala na biso mosala na biso ndenge tomesana toza kaka bakuke toza kaka na poste tozozela makambo yango ndenge kokoma ndenge nzambe azomema biso na ngolu na ye course na mutu te tembe na mutu te biso tozelaka na biso ya nzambe balobi ya nzambe malgré umelaka me nzambe soko abi lelo apambola yo bavrai na nga oseki lelo atombola yo bavrai na nga okamwe Dieu est capable à tout yango cuisine ya Niki azalaka na ye na foi aza na ye ya bacour atelemi nye kaka na poste na ye azozela nzambe ndenge azomema ye ndenge azomema chaîne na nga ndenge azomema bavrai na nga babone na nga nazotika kaka na maboko ya nzambe nzambe alola apambola bino na tous les domaines mofuti malamu eza kaka nzambe wana bomoni grâce tembo azosala toujours ba shopping na ye ndenge ezalaka préparation retour boyebi kaka akika na nord quoi bino mo boyebi Europe ndenge esonaka fois ke mwa babilo ya kitoko amema bakote kuna po esala bien yango préféré akota na Zara balobi Zara nde makambo Zara na kati ya Europe yango nde esalaka masolo kwa elatisaka bamama elatisaka bapapa yango nde na masolo kwa na kati ya Zara nde makambo grâce tembo abi pourquoi pas nakota na boutique ya Zara nasala shopping na nga oyo nakomema valise na nga na kati ya kini yango grâce tembo azosala ba shopping na ye ndenge ezalaka kaka auti osomba azotala ba prix abongisa bilamba na ye bino mo boyebi ka eloko ya Europe ezaka ya Europe balobi Europe nde makambo azosala toujours mosala na ye ndenge cuisine ya Niki TV amesa que Dieu vous bénisse à la